Gabon, ici le Congolais, le Zaïrois qui adore le Gabon. Ici le Zaïrois congolais à qui le Gabon et les Gabonaises ont manqué trop longtemps. Pour terminer l'année 2024 en beauté et rentrer en 2025 de façon éclatante, de façon époustouflante, je vous propose ce dimanche 29 décembre. Ça va se passer à Mouila. Et voilà la famille, j'espère que vous allez bien. Moi et l'homme, c'est Signati. Là, je suis un peu bien portant là. Et je reste toujours à la maison, par l'ending, une semaine, un peu, ouais, comme ça. Mais maintenant, ça va. Tout ça, kawana, n'enga masole kendaka. Donc, on a fandaki nanga palin, masa benginga, nanga ke VP. Tozui sango ke Koffi Olomide alandi fali na Gabon. Ngana bi bon. Bon, il faut total non makamni neza na Gabon kuna. Donc donc peut tout vérifier bout effectivement Koffi na Gabon le 29, entre temps fallait na Gabon le 29. Na fandi na bendi bilili. Na bi Koffi na Gabon. Bon, oui makamni neza la total ka interview mo ngana bino. Fallait le bagi ngai nenga nazaboye mutu moko takori ko bendanga succès. Bon, yo nzambe fallait mutalobango. Bon, mais pourquoi bato balingaka batuta na mutu na de king? Point d'interrogation. Comment bon tous avaient trop kobanga te comment eza makambo yaka. Et le bas faire, c'est-à-dire Koffi a robeta na Mouila, Fali a robeta na Libreville. Koffi, Mouila zali na sud-ouest, Fali a robeta na nord-ouest. C'est-à-dire Fali na Koffi pa ba robeta, eza à peu près 6 heures du temps ya reconduit pour au Komeneshika. Mais il y a 1 heure du temps à vol. C'est-à-dire eza ma solo. Na se repérer na lisolo moko ilekaki na réseaux sociaux musicien moko ya biso bazwe makambo na chapeau na mbongo na $300 bapesi $300 na chapeau bu babotola engenge lobi nango ko sepanzana eza makambo omoni ba musicien bana masolo mukoro moko na moko babanda ko bet television masolo boyoka omoni ngolo bakana ba TV que non papi comme dasala ke olongwa na orchestre yebango ke non ezaka kutu yete malobi bomaka moto ngabino na ska mona nga moto nazaka na poème leta za vie na nga boyoka masolo gomba bo Natali ba masolo ndenga ba musique ezokende bomoni ka kolte kakola yemo biki basala makambo ebele toyebi makambo nini basala te wana kakolo mutalobi donc basala makambo ebele soki basala makambo bien soki pe mabe yemo kaka ope futu banga kanzambe to koma kosambela donc asa ko se reprocher na nini point d'interrogation mais Koffi alobaka yaza tueur de lion. Donc tueur de lion ya bomaka ba lion za eloko ya munene soki ba lion bomi donc c'est que soki ba bomi lion c'est que lion za mukonza zambati. Donc Koffi ziko tueur de lion. Koffi alobaki nganga ta pesi mona na ye ba formule atika la katari na formule moko formule wana formule wana oyo atikala na ngwana donc peut-être atikali na cartouche moko ya suka azolenga beta bozo comprendre makambo nazoloba est-ce que bozo comprendre makambo nazoloba bon nameka ko break down nameka ko expliquer bien comment fali ndenga zawana ba musicien tout bazoluka ye bazoluka nenge nini ba ko joyer mpifo po yebi ke mpifo babotola rango gomane fali moga yebi surtout que dans le monde de la science ba voiture est salama ndenge na ndenge mais au monde lisasi ba beta lisasi mais ba sala antibal gomane
fali ngazana bato bazoluka il faut banganga bakendaka vraiment bazosala ba formule bazoluka formule nini bakoki sala pour babotole nini makambo il faut azala faut yemo pas la prudence je sais que yemo pas yebi mais problème mingi ezala ba falite pour ba musicien bele bazala lokoso ba musicien bazala ba lokoso Koffi Olomide ngazana ako bebisa même $50,000 tala siko Koffi Olomide akuta na musicien moko fali boye akpesi $50,000 na euro yo na Libreville sokaza esprit ta origo sopa ne mbongo so uzi mbongo wana esili Judas mbongo wana mbonga Judas oteki Yesu Zala mayele Yuda. Donc keba formule yango wana. Donc nenge zana ba musicien falinde ba ozana Libreville confiance dans la Libreville wana. Il faut ba tu ba surveiller bango bokengela bango botika bango bazala nsanga te. Bon ba wi ozana bango nsanga bon total nema comme que ne bon on ezaka ba masola réseaux sociaux mais ce qui est vrai Koffi azobeta na mwila fallait obeta bena Libreville deux villes différentes donc monta obeta na quoi na même jour Koffi obeta na club moko terminus mwila club ngo pesa club moko ya makambu mais na province moko et ça la magambo mais ba staff afali na batafali bazalaka président na ba musicien na bango po oyebi ke ndenge za na ba wi obokela bino ndikila ya musika on souhaite pas mais to bozala maele boza déjà mikolo boza déjà na kati ya game depuis kala biso dogo pesa ko to concert biso to aka batasongi to chaka kama makelele po bino boyo kaka komba ba fan wana ba fan siko bazole ba mema kamunini yo ezama kama vrai Roma magambo yo sala magana musique keba yo garite dakumuda lobike Koffi azaga maître azanganga Roma Koffi azanganga so boye bade yemoko pa yebisaki bino deja nganga so ga pesi mwana na ye makambo atika la kaka na formule moko mona zaka nango te Roma formule wana moko yazana ngwana c'est-à-dire azoluka ezana silisasi atika gana tirer atika na balle moko de fois zo occasion moko boye occasion na so ka tirer faut ezala bina filet c'est que là ko faire lokaka yango wana donc na zo occasion te mais entre temps na kinganga na chaque jour tanga kendaka abetaka badwa bobosa na te ko faire ça aza vaudou yemo ko mona kina nini na babengise kina église na banga ba vaudou akena ko beta musique kuna donc des fois tes sous makamotero ya lokuta bazo non eza makambo vrai Koffi azali mutu ya ye science na eza vaudou ezo lega côté kuna na ba Benin okoma ba célébrer ngo kutu babengisa ka batu na bango mona ba ke eza religion qui vaudouisme donc il vaudouisme qui dit que sorcellerie ya ba noir c'est pour ça ozana ba niveau mususu ba niveau moko élevé ukoti makambo nde masolo pa eza yango wana donc na monde nkikulu ebi ndenge nini même na biso boye batebele na mokiliga boye so oza kidi bako pese loka mabe omeme loko wana mabe boye na palin boye ekotisi désordre bako pese mbongo moko boye ozwi mbongo mabe oyena ona palin na bino etie mbongo wana mabe etie désordre na palin mais bozo komba ete mais mbongo mabe ekoti ndenge nini c'est ça yango wana. Alors il faut lire sur l'ikola liso na yebi ke batebele batalaka ba vidéo na ngai na signalé bino déjà Koffi azala kuna comprends d'accord bon à suivre moko